Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir la famille. Maman Bijou alinga kende kolala, malili bandi, toana période ya malili. Maman Bijou avandi na ye ndeko moko ya mwasi auti kobenga ngasi kwa bi Maman Bijou naza na mbongo ebele. Na kendeke ba Dubai, na kendeke ba Turquie, na mbongo nanga, mais naza na mobali nanga copain nanga to rumeli to sali 5 ans. Mais copain nanga bala kanga te parce que copain nanga aza na mbongo te. Nga copain nanga dépendra nanga so na ke ba voyage na ile bilamba na pesa ke mbongo. Mais so ye komika yake na pesa ye mbongo pona abala nga en tout cas copain nanga lingaka te. Alobi ye penza za mobali. Donc akoki jamais ko bala nga na mbongo na nga. Il faut ka nazela ti ekopesa ekotosa ko banda musala après donc akobala nga parce que copain nga za mutu atangi ba classe. Sikonga la zomo entourage nanga to sili na quartier donc baleki babali donc natikali presque ngamoko et comme ko sala nga bien te la zala na mbongo nanga na pesa copain nga bala nga be copain nga lingité. Maman Bijou nazwela ekutu ndako akofutela nazomona kana kele komikoti sana kati ya ndako wana na libala ya yakato vanda na libala ke ngamona zumbongo nanga la pesi mobali abala nga wapeza mabe. En tout cas nga vraiment na ebité Maman Bijou mekala nikoloba na tina ya lisolo oyo bandeko ta musuba koki ko conseiller nga. En tout cas bandeko nanga toza la gentil to meka kotia mo ba commentaire to conseiller ndeko na biso azela mobali na eka ti mukolo nzamba opambola mobali na ya bandi ko simba mbongo ou bien akende komi kotisa akende komi tika esika copain na ye afutelaka parce que alingi mobali na ye mingi azomona ko umela wana ezo sala bien te parce que a proposer mobali na ye lobi mbongo yango yo balanga be papa alingi te mobali na ye lobi copain na ye lobi jamais na ko bala ona mbongo na yo yango na sikonde ko na biso mwasi azotuna conseil libala ya yaka to vanda na libala oyo mwasi abimisi mbongo na ye pesi mobali balanga wapeza mabe. En tout cas to mekana kusunga ndeko na biso parce que azana posa akene komikoti sa libala kaka bongo azela copain na ye tim kolonzamba kopambola ye ou bien apesa copain na ye mbongo copain na ye abala ye. En tout cas bandeko bosunga na ndeko na biso mwasi wapeza malamu na nyoso tumisatu wana parce que mobali alobi tozela nazana konzima ke nzamba opambola nga na kozwa mbongo na kobala openza ndenge mobali abalaka mwasi na ye. Mais mwasi alingi te mwasi aza trop pressé parce que baninga nyoso tu babali aza capable wa bimisa mbongo na ya pesa mobali. Mais siko mobali azoboya ye mo wakomi na idea ke ko komi koti c'est pas ya mobali pas ya copain na ye bolobi nini po me ko sunga ye bo pesa ye conseil. Merci ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Oyamba bapaya na ona kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi, totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso tu.
congélateur réchaud. Cuisine sur appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine ici. Cuisine dans l'espace à monnaie. Tout ça dans congélateur, tout ça dans frigo, tout ça dans micro-ondes, tout ça dans cafetière, tout ça dans nyonso. Donc, eloko nyonso ezala na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine.